qui était sur place justement pour nous accueillir ndenge Olive a eu soin il y a ma famille qui en deuil et les lots au moins 32 familles chaque famille a eu enveloppe il y a $1000, ce n'est pas beaucoup mais quand même c'est un point de réconfort pour ça là que bandeko bazaki na activité ou bazaki na moi maramona bango beba ki ba meka un peu reprendre moi commerce pour que emi busunga peut-être orphelin. On a passé la nuit dehors, tu es au tambo, la ministère ni n'était au Kébi, pas ni n'était au Koti. Il y a vraiment beaucoup fait puis bakundi na ba situation moko ya médiocre ndenge wana. Maman te forcer yoté. Te forcer yoté mais na mutema malamu na yo, oloki ko sunga biso, magé ko tambola, il y a au moins 48 heures que vous avez informé na likamboyo. Et directement pour réagir à qui jusque là même boka réaction moko ezate to tambolo ke ne bazong si biso boye mama oyo sali na mitema na biso longate vraiment nzamba zo lokumo abakisele mikolo ebele Monsieur Freddy Ngoma Kundiao lobaki yango mama alalaka te olali te tomoni mpenza na 2 jours apamba olamuki merci mama nzambe apambola yo apambola mbala tuku sambo na sambo mpenza ebela bénéfice ya boyo opesi ngai mpona kende kobokola bana mama napesi yo merci merci makasi mama merci. Allô ngai awa sante eza misunga Hey, okatelinga lingala pour na santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois. Po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Voilà, mesdames, bandeko balandi, boza Mokili Mobimba. Branché dans Africa Info, je pense que Zali élément spécial. Vous voyez qu'il y a quelques jours, quelques mois, les Congolais est belé. Tika Kibiso na Congo, ça veut dire que na bande belé au accès de Salamaki, bande belé Zika ki na moto et puis Tika Kibo na bango. Alors la famille est belé Zalaki endeuillé, Tika Kimokili. Alors la famille wana fallait quand même avoir un réconfort, ce qui est vrai. Ah ouais, est-ce que tu as un bureau? Il y a maman Olive Lembe Kabila. Nous avons des gens qui ont bazali bandeko bazala qui vraiment frappé dans malheur, accident et selamaki au moins 32 familles bazoki matanga bazoki problème. Alors aujourd'hui, maman Olive Lembe ayamba qui visite na bango depuis hier bien qu'il y a na mbokate bazala qui na maman Angèle Kanam. Alors les autres qui étaient sur place justement pour nous koyeba ndenge Olive a eu soin ya ba famille nyonso wana bazaki en deuil et les lots baza au moins 32 familles chaque famille a eu enveloppe il y a $1000, ce n'est pas beaucoup mais quand même c'est un point de réconfort pour ça là que bandeko bazaki na activité ou bazaki na moi maramona bango beba ki ba meka un peu reprendre moi commerce pour que emi kosunga peut-être orphelin ba veuve ou ba veuf ou ba tikali justement pour
partenaire mota muso akei ba parents bakei bana batikali bazana lisungite alors moi mbongo on ko en sorte que esunga ba famille ou bazalaki endeuillé raison pour laquelle besoin mona awa ezako activité za salema bien sûr ensemble avec maman Angèle Kanam une équipe mobimbo travailler la maman Olive Lembe Kabila biso pa Africa Info to qui coup de fito ya ko quand même qui mbomba maman Olive c'est qui est vrai azo continuer ko sala ba action o yuza malamu pona ba compatriotes naé ba congolais République démocratique du Congo. Il était important pour nous yakoya ko la sabino quand même ba élément oyo et beaucoup monde par la suite ndenge ni distribution ba enveloppe pour les salami ndenge ni bandeko ba CPLI ba PCP ba point de défi na bango concernant activité oyo et outil koleka awa mais après enveloppe bon monde quand même quelques maputa et kabolami bandeko ba CPLI na maputa wana je pense que zala ki jeep wana ya kotonda mais bandeko bazui et ça lui fait plaisir au Saranate. Alors je vous laisse le temps bien sûr de suivre cet élément et puis on va revenir pour clôturer bien sûr avec vous. Merci Château et à tout de suite. Télé 50 ba représentant na bino moi comité bazaki moi ebele bayaki komona ngai na kombo na bino nyonso j'espère que bino te botindaki bango bayaki komona ngai parce que ngai naza moko ya basalaka na mama na biso Olive Lembe Kabila bayaki bayebisi ngai yebisa mama ayokela biso mawa atalela biso ndenge mikame ekweyaki alors reportage mpe etambolaki mama aza na Kinshasa te akendeki mwa voyage libanda amonaki mpe reportage abengi nga na butu alobi namoni bandeko ndenge baza kolela wana bon ngai nazali lisusu na bokonzi te nakoki kosilisa pasi oyo baza nango te mais nakosala mwa geste mpona kosoulager bango de sorte à ce que oyo bakokoka babanda ata mwa moke commerce oyo ekokaki kobunga na nzela ya accident wana yango bayebisaki biso ndenge mpe tomonaki na bilili c'était 32 familles 32 familles ndeko oyo bokokaki kokota na ye en contact ndeko journaliste aza awa na liste na bino nakopesa bino enveloppe po mama atindi na katikati eza $1000 na moto oyo ya pesi en plus de cela apesaki eza bamaputa moko eza elongi na ye na papa bao basepela ntango ozwi okei kuna ozwi liputa na yo ozongi ndako otali ndenge nini okoki koreprendre mwa activité moke parce que sinon toza na eloko ya makasi ya kopesa bino te nayebi te soki bino koza na liloba oza na liloba tosepeli mingi na geste oyo asaleli biso toyebi deja ke ata sikoyo mama akufa te azali mama na biso ayoki kolela na biso akanisi biso alors problème mosusu ya koloba ezali te topesi ye merci
Maman moko aloba. Bibi. Maman yo Bibi. Merci na acte oyo mama saleli biso. Vraiment tolobi merci mingi nzamba pambola ye apesa ye oyo ye azangi na acte de reconnaissance o asali envers biso. Merci maman. OK, alors bamsusu hein bon. Madame Jeanne Mwamba Imwata, c'est une famille. Monsieur Freddy Ngoma Pundiao. Madame Chantal Matondo. Monsieur Kumbu Panzu. Monsieur JM Johnny Moussango. Monsieur Bisumbi Mazeni. Nous donnons par famille. Monsieur Kimbeni Kiakanda. Monsieur Dieudonné Gondé, le tas du pasteur. Il y a 2-3 familles là-bas. Attendez, c'est ça. Mado et Badiamba. Badiamba. Madame Mado? Non, moi je suis le mari de Badiamba. Mado. Mado. Achille Momene Biebi. Monsieur ou Madame Makoufou Lofombo. Monsieur Christian Goy. Monsieur Guilhem Mwanda. Monsieur Batwa Litoi. Ngila Ndambo. Monsieur Florent Ngongo. Monsieur Demo Buffin. Fabi Ndemba. Ceux qui sont présents. Ils étaient ensemble, non? Ni na geste oyo ya mama oli basale. Nasepeli makasi ndenge asuki biso arekolete biso. Nzambe apesa ezangi ya basale. Mama? Merci beaucoup na acte asali. Nga nalukaka namona ye me nayebi bisika namonela te. Nalukaka nga tomonana na ye. Merci maman dans acte pour ce qu'on a dit sur. Nzambe azongisa biso ya mingi koleka. Merci mingi. Merci. Papa ndenga zaboy atikali na bandako ya batu pendant même je peux dire 200 ans. Pour nani tant souye moko se randaka compte te. Concernant la constitution, tant on attend la constitution mboka. Na mona ka ba komi na suka fait à Kinshasa, ba komi date ba komi Joseph Kabila. Nanya ata o changer constitution lelo. O go changer salama na Joseph Kabila te. Et le gouvernement va toujours bosser. On a eu mon condamné à se rendre compte. Constitution est comme ça dans le monde 200 ans, même plus. Attends au changer Yango, attends au changer des articles, au changer comme moi Joseph Kabila na c'est la constitution te. Ou à la constitution qui nous tanga na défier Moutinhos. Zamba Pambola. Zamba Pambola bango. Tolobaki yango mama alalaka te olali te tomoni mpenza na 2 jours apamba olamuki. Merci mama nzambe apambola yo apambola mbala tuku sambo na sambo mpenza ebela bénéfice ya boyo opesi ngai mpona kende kobokola bana mama napesi yo merci merci makasi mama merci. Remercie mpe mama makasi ato asali mpona biso banda aside salema biso tokendaki na mbatango tina nde tozela bibombe ozela ya tozela bapasiage baye kobenga biso brusquement
o mbembe nyonso ezwi wana matadi kibala toya toye matadi kibala mais nouveau ya négligence banégligeaki biso nasimaki teke mama koresmeta biso yango mama aumela sika azali nzambe abakisela remercier mama Oli parce que natikalaki ata na 100 francs te kufa mwana na ngai akendai na mbongo nyonso mais mama akaniseli biso ata na mokie nasengi nzambe apesa abakisa ye mikolo ebele merci mpenza mama nakulisi yo makasi papa yo yaka nande oza liputa Mandela papa. Na remercier maman Olimbe Kabila po naka oyo totikalaki na barecours oyo tosali eloko ya malonge ezalaki te kutu na se décourageaki monsieur Willy Konde aye koencourage nga buto alobi petit ne se décourage pas yaka kaka tokende pa maman Olimbe na remercier maman en tout cas nzambe abakiseli liboso Pour la part na pesi maman en tout cas merci makasi nabandaki koyoka mama za maman moko social mama za maman malamu mama sungaka bato mais lelo vraiment namoni que non ya solo oyo tozalaki koyoka eza ya solo esi merci lowa ndeko na ngai ya mwasi atikeli biso bana baza na université mbongo ezalaki te en tout cas mwa moki oyo apesi biso en tout cas ekosunga biso to kutela bana nimero bazwi aza na université en tout cas napesi merci nzambe abakiseli susi makambo mbula ebele mpona bomoi na ye en tout cas merci na oyo asali geste. Moi aussi, je viens remercier maman. Vraiment, maman a pensé de nous. Vraiment, c'est consolant. Nous prions Dieu pour qu'il aille de l'avant. Vraiment, merci à maman. Merci du geste qu'elle a fait pour nous. Merci. Les 18, que la grande sœur a quitté la maison pour Loufou. Vous savez, avec le conjoncture de notre pays, il faudra se déménager de ça et là pour chercher comment faire vivre les enfants. Les 18, elle a quitté la maison et les 20, malgré ça nous a touchés. Démarche on a passé la nuit dehors. Soit disant qu'on a on a passé la nuit dehors. La ministère ni pas ni koti. Mais ce qui est étonnant, maman te forcé yoté. Te forcé yoté, mais na muté mamala munayo. Oloki ko sunga biso, magé ko tambola, il y a au moins 48 heures que vous avez informé na likamboyo. Et directement pour réagir à qui jusque là même boka réaction moko ezate to tambolo ke ne bezong si biso boye maman oyo sali na mitema na biso longwate. Moi je crois même vous voir aujourd'hui malheureusement ba musika na bisika boza nzamba pambola bino o bo saleli biso et kozongi sa bande ko na biso na bo moité mais point ya réconfort oyo et sala ke nzamba pambola yo OK liboso nzamba peso longue vie vraiment na kolo banayo mutema munene suka kana biso te bipai nyonso kozalaka manifesta kango nzambo azana lola afuta yo bisiko nzambe apambola yo avenir malamu. Merci maman. Moi c'est une interview muto kosala awa tozana ndeko moko ye bazali parmi bandeko bazaki frappé na malheur oyo accident samaki na Mbanzangungu. Alors tu as point de vue concernant bien sûr appel il y a mon livre Lembe Kabila. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment on? Comment on a John Batwa. John Batwa awa zo sala nini? Bon awa esima nandimaki teke na kokoma awa po eliki na ngai si na perdaki yango partout tobanda kokende solution moko ezalaki te. Je prends les charges ya matanga de débit o bato bakufaki bato balalaka libanda totiaka essence chaque jour 10 litres pendant 3 semaines bibembe ekobima briske biso brusquement na butu babenganga ba 21h o na tongo na 6h bibimena sozo ya Matadi Kibala toye petit Matadi Kibala to louer taxi express na louer na DC7 pour na ba famille to keti Matadi Kibala bon ndenge penda na monelaki na niveau ba sabotaki za bakora bandeko na biso yo kufelaki nani nga kufela grande sœur donc ça ngai passe na ndenge na nga mongo se ba pesa nga te loko na ngai na ngai na kundanga avec honneur na sepelaki te eta serke mdo basalelaki bango serke mo balati chassé ya pembe wana vraiment serke pena bakokunda ndeko na en plus balobi na biso ke tokei kokunda tozela bango totikali biso quelques membres ba famille quelques msupi bakendaki
totikali retour na bango baya tosola ndenge ezalaki na selo masolo baye te bakomi kotelemisa biso ntina bakiti oyo tovandaki eloko esalaki biso mpasi yango wana ti tokendaki na bakanda tozonga na ndako baya tozonga na ndako nde président abengaka nga toujours na numero te tozolandaka makambo toza boye nga mpe nazoya kaka so abenga na kati mwa kopi oyo nalukaka ata mwa 10 francs mpo na dame omwana ye tokabolika mawango biso to ensemble na ndenge vraiment mama asali mwa grâce oyo epesi nga plaisir mpo sere atikeli nga na charge ya makasi bana 4 bango tu bazotanga position eza te na miti oyo bamineva na bango pesa nini emonani yango mpe na songi mama mpe na apesi merci beaucoup nzambe abakisela mpenza ya mingi na oyo asali oyo tosatonaki nango te keke kosalema mpo espoir ezalaki te yango na remercier. Merci beaucoup. Vous avez papa. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Namoni oza na esengo kombo nani? Bon naza na esengo kombo na ngai papa Litoi. Bon oyo tiki kotelwa naza mwana na ngai. Ngai nde papa na bango nyonso tu. Donc nayaki awa tosali ba démarche nyonso tu na niveau gouvernement tozaki gain de cause te. Mais vraiment curieusement par là maman Olive asalisi biso il faut kotima il faut kozala quand même moto asali biso na oyo ekoki mpo na ye en tout cas to remercier makasi peza koleka oyo gesto asali ekotikala na kotikala kolongola yango na mémoire na ngai te parce que akundeli nga mwana na bacondition oyo ekoki parce que kuna na leta ezalaki bacercueil moko ya modele wana batie basache likolo bo tasepelaki na kote mais oyo tala mwana mwasi lokola oyo ya boye vraiment kokufa epuis bakundi na basituation moko ya médiocre ndenge wana atuka nasepeli makasi te mais nasepeli quand même na maman Olive ndenge atuki kosalisa biso nasepeli makasi vraiment nzambe azwa lokumu abakisele mikolo ebele. Merci beaucoup. Ok. Vraiment, donc ça prouve réellement que Bandeko, c'est vrai, c'est pas suffisant, c'est pas mais au moins il y a un geste moko louable au Bandeko basepe nango et consoler et penser mon mouké ba pleu au bazaki nango mbula na mbula au mikolo ebele justement depuis accident on est depuis to qui perte ba vie humaine parce que bazaki bango so ba congolais na ba congolaise au batiraki biso mais maman Olive alobaki bon grâce à Initiative Plus aux Ali Fondation Naye ou ONG Naye et Tika Kaba Congolais justement mon ambiance ils ont régné awa et avec beaucoup de plaisir. Tout ce belanda mondam. Oh, on se l'a déjà dit là-bas c'est aussi. Ali lo zo kena ngo bomanga. Loko nyongeza nga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyongeza notice. Ba contre indication izate. Oh, c'est que je me la bloqué à ma bête. Yaloui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mbaya quand on m'a kana. Ayo moko vraiment. Hein? Solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxibio Café ndeni ni lisusu. Maxibio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate tono talo kutu Maxibio Café nazonga kamwana Maxibio Café ebongisi libala nanga bien à dire podium Napoléon pakalo yazo mwana tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxibio café original bandeko tomela yango bona santé na biso ezali bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ya moko Afrique Info avec Franck Stemai
Kiandankala twende X-Bass Marandura Frank Semai